Merci Nabino Nyonso, merci Nabalandi Nabiso Nyonso ya Bongani ya Media TV. Toujours Nenaïbsa Kabino, beau s'abonner toujours na site Nabiso Bongani ya Media TV. Site Moro ya bien, le Belabino Makamo ya bien, et puis Sarabino ba conseil ya bien. Wana yanga abino la charmante Mampata. La fille sans hydroquinone. Babi bato babana mambango ezandinga. Na pemaki, siko na lamuki. Siko na lamuki baba okimisa tingana okimisa na ngamu tutinel te. Na okota na ngamu tutinel te. Na okezo na ngape kuna osoki ya nini te. Nga tiko nde ya bonzambe. Na esko ko déclarer place na ngai. Merci na bino nyonso. Donc c'est pas ba nyonso bazo benga, ba nyonso bazo benga pour nous pesa conseil, bazo ko encourager, bazo ko s'abonner et zo ça nga vraiment bien ma casse. Mais na bino bato boka lingala te. De place on ezo matanga tension siko. Ton bino boyoka lingala te, biso émission na biso eza lingala. Tokolo ba on en français te. Parce que ce to le ba on en français ndetinga yo nebi nga français te. Siko bino bato bozo benga nga bozo ko en anglais. Beaucoup milanga en français, donc bozo juminenga, ça m'énerve. Bolo ba komelanga ta linga donc ça l'effort loko linga ke mission na biso o kotata oyekola ata langue na biso ya lingala. Kono na mona les grands caméramans na biso Denis Mwaka Nzala mobala mulai do so mona pe ba image moi bien la charmante obima bien nde no obima nde pe kana zalaka. Mutu mususu bo mone bien boye mais tant on mone boye yombo nini si je n'abisu ya lelo nasi kende bozana bozaya ko sepela la charmante olobela nini lelo si je n'abisu ya lelo nasi que non na banda ko bozaya ko sepela nabi que non bo simba pe ba conseil na bino ponde balobaka ya malamu to retenir ya mabe bwaka so moni ya mabe to oloba o sepe na ngoto tike ya malamu yo zonuka ya malamu zona oka conseil. On a le grand caméraman na biso avant de le sujet na biso panzela biso plateau bon on a invité na ngai sur le plateau bango moko ba se présenter ba pesa ba kombo na bango et ça bien wana na bandina na papa na ngai Gracia. Bonjour papa Gracia. Bonjour la charmante. Olobi mabe tant benga papa. Oui. Parce que olobi mabe makati wana wana tibata bonjour. Bonjour nezate. Bo excusez papa mbiso siliki excuse. Non, à répéter l'histoire. Bolimbisa wana non présenter bino maman na biso moko a se présenter a pesa kombo na ye. Oui, kombo nangeza grâce à avion rando. Mutabanga ka nzala na nzambe abanga ne mututi. Car nzala na nzambe na banga ata l'état so bien finga na finga na l'état. Kombo nanga yangana. Bino mo boyoki ye ngate. Wana to moni maman na biso yemoko pour se présenter. Maman bonjour. Bonjour la charmante. Mbote na bino pe ba ebolanda biso. Kombo nanga plaisir fuka. Moi si sans hydroquinone. Lisoko nde passeport. Mame. Ah benen des ego yindati. Non kout na lobi si j'étais mais kuna babi déjà lisoko passeport. Donc wana seke bo luka bo benga non luka na sala ni mission na ba lisoko passeport par rapport à nini? Et comment passeport par rapport à nini? Wana bomoni les deux dames. Ya. Moi si moko na mobali mo. Ah excuse. Pour na lelo si je na biso ezali ke pourquoi mibali ba préférer ba PD to yebité pour na nini? Bazo préférer ba PD pour na nini? Donc ngai na suki na ngaka wana. Donc bao nazana bango pembeni bango nde batu bako décortiquer ka de na lobaka ke ba ko panza teke dans mato ilelo penza na si bocha ba konto te bo longo la penza ba konto wana banda na mama na biso grâce à toi na banda na mama biso plaisir ngai te na banda na mama na biso grâce mama grâce mi bali bazo préférer ba bino ba PD point. Maman bali sera préféré nga PD. Na sa PD te na moi si. So mbali la préféré nga parce que zila non pardon. Bolim sanga non. Grâce ko sanga bongo te ko. Na so ndengini. Est-ce que ngana to za moi si na mo ba to za to si bala bi to zani. To abasi basi to tala misapi. Oui, OK. To tala misapi te. Mi bali sera préféré biso
parce que aye pas moi si asiba moi si abetika akuma encore moi si je suis fatigué, j'ai beaucoup travaillé, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, j'ai fait mais tant aye pas nanga abeti kuma encore mais si je vais encore abeti deuxième coup c'est je vais encore troisième coup je vais encore au moins tu kenga na kanga masolo. Donc si je comprends bien, ceux qui mibal bazo préféré bino ba PD parce que pour est-ce que ceux bazo préféré bino basi il y a ba PD parce que aux amona mobali deuxième saison. Là c'est deuxième saison. C'est que mon bébé bien. Non mon bébé tu m'embêtes tout bien. M'embêtes tout dans beaucoup m'embêtes au bon parce que tout ça basi ya troisième saison et deuxième saison. Parce que première saison avec Bakoko Bachala Mwanda. Bakoko Chala Mwanda, Bakoko Mbiabel, Bakoko Pongolov. Deuxième saison d'année biso, baso to kata mesuma beli, hein? To zoma beli to kata mesuma accident tika. Deuxième saison. Troisième saison d'année bino, baso oza ma belle parce que vous avez banda na biso. Vous vous la biso na biso. Vous avez banda na biso. Ni vous avez troisième saison, biso vous avez deuxième saison. Donc ça tu comprendre bien que maman grâce à lobby pour na binga mama te pour na osala lisumu nga lina nga lisumu te aza mwana mobali ye moko lobi ka koma momuti olona ka émission te okate biso te mama plateau ka ko to pali plateau mo mobali ça va to kota nga na chambre to ke tala zona na ntam ninga musabe to tala misapi parce que ni mo ki li bien pour ani. Donc pour na maman biso grâce à lobby que ceux qui mibali ba préférer bango pour basi biso basi to lembaka mobala ko yasi baboyo kumoko tema bango bazana bango na endurance tant mobala ko aussi bata 5 coups ko aussi bata 4 donc au lembate pour na yo maman na biso plaisir au lobini na oyo maman na biso uti ko Théo papa biso lobi na sekinani na ebite pena mobalo asiba ka plaisir penza ngai asiba pede muni mibalo basiba ba pede mibalo ba ebo siba te po mobali babengi mobali lokwa deni mobali fa linga mwasi oyo azandoto pete pede zo na kuba pede zo na obi ke pede pe na osibe na lifuni boko obu pene mobali pe ko bukana pene bene bukani wo solo mobali pa ko minapti po mobali asiba ka pede mobali asiba ka pede mobali ayebo siba mwasi te yebi makambango te oui mobali ko malfili tunu peda kokate po peda ko buke peni po peda kubanana po ngane na boy na ebite mobali na so ko siba pede po ngana ebo balola na ebo vanda likola mobali na ebo bina dasa baluba peda ko bina dasa baluba likola likata mobali akokate mengana na boy na ko vanda pe mobali na ngabo na sa nyonso mobali pa oki bien peda kokate pardon moni mbalasima soko kosangisa ngai na bato ukaka bato kosangisa kosangisa na mwasi aza mal bouche te parce que yabi ke ayebi kofanda likata mobali yo bana professeur bolimbisi na beti babo o bana maîtresse ya cour ya mbeto ngam na pesa to cour ndeni basibaka ndeni obanda kosiba po mwasi mobali ndo osisi mobali obanda kosiba na mobali fo na kosisi mobali ngam na sambale banini na lifuni na bandi lifuna mbale manjoko sisango na kotso lo lemo na ina mabindi naye na lona mabindi na likata na lona likata na mtu mabeli na banda ko partout na siko ngala bango uzo monete maman grâce à limbisa ngai pour excuse non parce que azo mabeki ya ko vendre la likata mbale enfin d'abord et comment on peut faire à l'obati vendre la ngobo na ndinga ba pikime oui parce que ndinga za na dormi bali ya ba pikime ba vendre la barobo tebi ceux qui totali bien sur les plateaux quand même excuse ye aza mama mais yo komona boy na bato bazolanda biso grâce ya aza mwana mobali mais akoma na epede sikoyo yango na lobi boy mobali wala yo lobi mais so tuni otuni ye mobali na ngai tubi papa busoba na l'autre est-ce que moi sina ba la makasi moi sina ngasko tia obalula comme ça nga kizengi na bosana na nzambe il y en a lobby grâce à ceux qui bazo siba yo boliani mbanga moi libele basibio liboso siko na yebite tant yo lobi que non mibali ba préférer bino pour ça que non moi si est normal a rolembaka siko au salandeni pour na basi na basi mwasi normal boye mobali na ngata ngwaye abandi ko na mamni na munoko abandi ko simanga mabele ti akomi na libolo abandi ko sima lidesu siko yo mobali
po ko matina point ba ko vexer po yo kapene sengo penza ke non bosala ndeni na mona muluba na mona muluba bakata kabo ana mélange muluba mungala muluba mungala na sala kamba bibala mwana mungala okelengi siko bosala makamba ndenge ni okelengi kosala eza ça dépend mutu neti nga grâce avion rang na muninga no mobali nanga parce que mobali te na mobali nanga natala pino likata omenza makata mususu ta likata mususu obi eza likata na ko memina niveau likolo te eza likata na ko memina niveau ya premier degré eza likata mususu ta longi bino likata fina memina 10 degrés 15 degrés so abi na position ovanda to ça position ovanda ebike kosiba na ya biso basi na bino ba pedeza ande monter oh parce que biso to l'équipe bino na ndeni parce que ngata ba position nyo na sala position so sa wiliki na sala ya marche kana na sala marche kana na sala dans sa position nyo na sala parce que bino bozaka na position ya so sa wiliki ngali boke kole na sala siko soki biso to na position ya so sa wilki na ebite na permission non mama biso plaisir ndingo zolanda papa mama na biso ninga zoluba ke biso to na position ya so sa wilki yende na position yende on bongo ye position so sa wilki o sa on ndeni ya osala ngote pose moni ya za libolo ta na likata ti pena mobali liboso ye likata bo sa so sa wilki ndeni so sa wilki leki omoni yenda zaboy ya za ka position moko apesi sima balali ye akotanda biloko te moi si faut kotanda biloko nini boye kotanda pena boninga na tandi bo makomo mobala koti likata kokate to me gona yenda bo yenda ko sibanga yende neva ya ko sibanga neva na oh normal tolonga bilamba ke to ana plateau ba tumaza bombo longa blabeza zela non yango la lobby la kombo na yesu yango na melio yango na lobby boy papa na biso gracia tozala bato excusez nga bolimbisi na ngamu na invité ngamu na yambiyo mama kame moza mwana mobali siko yango na lobby ton bobotola ka mibali na biso ngana bobotola mibali te ponga peda ko botola mobali te ponga na plaisir ngana landa kombo nanga nga pede so botenga masike na ke dinda na maya kamba basokolo bena zungna liboma biso bandelo botanga nga pede botola mobile nga bana muyaka ovandika boyoki sango keno mobile na lingelo opede la charmante moi sa mukusa lekita banelengi na lobali soko nde passeport lisoko na nga passeport lisoko passeport lisoko ekubate yoka lisoko na nga ekubate lisoko na nga lekeleke naloba lisoko nde passeport nayebi te nga nde balobaka nde olobi ko nayoki kako mobile na nga pena alingi pede nata na mobile nga alingi pede na ndimi te don na genre mibale na lingana na mobile te oloba mana pede azate po ona sala ka mibale nga na lingaka so pena lingi pede seka kufi ou bien pena seka bimena na plaisir te nga na bozo mobile bo pesa mbali tendresse caresse nyons yabi adete ba place ya banda ko siba ko sise mobile omoni mobile mobile so bandie kana kingo awa mobile so ko bandi ko caresser na kingo awa akobimisa na onyoso abombaki kingo kaka bandaka litoya bandako kita dako bimisa a bombaki me yi azona opede lisoko makasi ngana non mwasi lisoko lemba lisoko leke abot siko yango na ngaki na zonga non mama biso plaisir zela papa na zela non nous tous na plateau pardon s'il te plaît pardon zela non tous na plateau te rina pratique zela non te zela te zela mama na nga grâce ya mama awa exemple yango na lobby boy na ngina kloba boy grâce ya est-ce que poto yebi mwasi na mobali elenge oza ya kosiba nde mama na biso plaisir ya lobi maboko ya mobali fo esala geste ebandi na monoko ebandi na matoyi ekiti na maboko ekiti na mabele ekiti na libolo siko ntongo bino bokutanaka na mibali bofuti mpe chambre siko étape na bino ebandaka na ndeni bokendaka kamba na moto babandaka kamba mokapesi nsima papa koti site bakoka te mobali wana na akuta na nzela na ngai na akuta na kulwa na ngai
te na peso Jesse kazi na peso Jesse te na peso Jesse msupo te na kati omukie omoni Jesse aloba ngo te na botolio te ma botolio mukie bébé na peso Jesse bébé akoko koka ete akoko te il y a 25 plus il y a 25 plus maman a besoin plaisir. Maman a besoin de grâce. Question dans les pour répondre ngai. Faut répondre à la question. Dans bolinga kamibali, na ebité. Pour sentiment mobile, pour mibali balinga bino, pour sentiment mobile, ezalaki amoni mo sasa complet. Amoni eza alia mwambanga, asimba mabele, asibi pe libolo na libolo pe tozaka na mwa lide tozaka na kati, mobile fa simba. Siko na ebité ton mibali balinga bino. Bosala ndé. Non, mobile ton balinga. Aibi que nous avons grâce à Viens rendre à Bangam. Si tu au banda kosimbe wapi? Oh, aibi non banda partout. Partout nous sommes partout dans des autres langues. Est-ce que bio pena na muninga no mobile boko lia na mbanga? Pourquoi pas? Mon mobile mobile. Ah, na mobile. Pourquoi pas dans lia mbanga? Na fibie zolo, na tim na fibie matoi, na fibie mabindi, na fibie nyo ces parties sont toutes les autres là. Ils ont un peu la minute on est dans la salle on donc fibre bonus tout ban na caresse parce que ngam balo za kuma ko ni za lever des rideaux na linga côté mo bala bisanga ki na bitara kuma ko kuma za lever des rideaux au sein na lever des rideaux ngane nani ngam musicien innocent pour na bi concert so ngi bita innocent qui a ça à lever les rideaux ka ils ont innocent ngaza kuluyaka siko ngana tuna papa na biso grâce ya mama est-ce que comment apé pour te bi que nous sommes so ba aussi bana mobile soka vexé moi si pe c'est ngana ebité wana français on débat mais moi si pe c'est nga fois éjaculer na français na ebité toi éjaculer wa liboso est-ce que peut comme la mobile soka sibio na lifuni avec c'est bongo yo buto to sala la sacha biso baleti siko yo vexé ngap na zani libolo na ngapi na vexé ngap na libolo na vexé siko o vexé na ndenge ni oh mama yusko isa na vexé ndi to simba yo tonde bangai nazoka ba plaisir wana na sani makidi sani bima be vana kati makidi tsana kati e malibanda siko busala ndeni mama so li particulier okopisa nga boss na binoto kuti siko eloko ezo lekilanga na oluka na yeba siko tomboki na kosiba na mibali po yo za mwana mobali likata na yo osala ngo ndenge nini po mobali akota penza na nini na kisima lifu naza likata te naza libolo kasi libolo za lifuni naza libolo na likata te po ko bando lukanga banda le tulobi so na tima ko na ngabo libolo na yango lidusu yango de la zone naza libolo so de matis ko na mobali na mbeto moni naza benga so na kumonte na beto to na bituka na kumonte mama akarde ka mobali na ye ale kala njela na wati parce que ninga biso mwana ngwezo aussi mwana ngwezo aussi na lokana na mona parce que ngana chika demi bana pa tu na mona mobali na temi sa na maboko na temi sa na makolo na chika de azali kata 30 plus azali kata 25 plus azali kata 18 azali kata 16 plus na tant ngwezo aussi wana so azali kata combien de plus so azali kata ongali ngaka ba 60 plus ai ici voilà abosana est-ce que grâce et arriva pe ba peso pe moi si pour kokosiba ya kosiba te la charmate pour na conseil no pia yo pour te muni batum susu awoloba ne ka tika loba pour na ameke aibe sentiment libolo tendeza ngana ko zungsi mobile ngape na ndena bona zungsi pena kas mobile oh oui ngana ko zungsi mobile zungi pena mobile bingana bo via ki pede na tiki yusolo yo pena batele miso bazu pena grâce à nenga za boye akoma ngise mobile pour degré na ko simbela ko telema ndabo sasa li 5 telema ate pana nga telema non la seki ngana mwasi ngana plaisir oui ocha tembe socha alors la sera que moi na ba lolo wana pas assez la fière ya mabele bon ngaza libele c'est bon libele kata mabele na statika autant on vivre na kima na mabele na kinsa na tolo na lekina nas na tolo ngaza na tolo kuna na tolo ya bien on sur la lati na mobile bele likata mbale moni tolo na ngetelemi kuna mitu na vandi boy suna longa lambala mobile ça pembe nya makata ni tele kuna na nzoto moya sesi na nzoto mo na demo na Lucifer Satan ndila za tala na 15 milimo abi ezali nzako ezaya kubeba donc ngonga ndezo zala mukie
po awa penza ko sona bina tika awa seke bitumbe mataka plaisir alobi ke non akoyiki pe ko zongisaka boto nde tolobaka Ahmed fois tozozongela kaka ke non moto nyonso aza na mposa ke lombo ozomona bemiso ke mikuso tozocourir derrière ngonga na biso soki omoni ke oza na mposa nazongisila o grâce ya mama na biso grâce ya so omoni ke non nazongisila o mama na biso plaisir sur les plateaux quitte à vous yango na obaka Ahmed fois bosabone toujours na bongani ya Média TV po bamakamba bien elekaka esika tala ndete émission kitoko boye ta eza te donc il faut tokata wa Monique non ana posa tozongisa bango numéro eza wana so bobengi kaka la charmante to ana posa zongisa biso Gracia po ba question ezebele maîtrise amuki mibali o bozolinga bapede na o bozangisa na biso donc c'est que biso na bapede to aka ndenge moko exact so to komi to bano continuer apo grâce à ça ko tomboka lisoko nde passeport lisoko makala ko tomboka masa mwindo alekita banelenge azapi ya ko tomboka po plaisir alobi yeba ko botola yeba jamais grâce à pe kuna lobi que non ceux qui mobali na ye akanga donc aux en espace le quoi to na quand la quelqu'un dans lequel la Facebook na la Facebook boso ni ba PDT ka ah kokati tala omoninga na kato lingo beta na belle histoire za ba PDT dika moninga Dimitri Mutakimanga kwa moninga bwa kuka. Boss na biso. Oui pas tellement. Dimitri Mama. Après ça yo te pardon. Wana vraiment na boss na Dimitri Mama. Maman toza na ngonga na biso temps na biso ekomi vraiment muke na si que non tension ya batématique ndete kufa. Ndete ebisa bino ka émission na biso ekomi ya suka en tout cas na ngana bato na bwaka te parce que bato nyonso ba so la bien te. Bato nyonso ba so la bien te. Donc so lingi na boko na ninga mabe na boka na ngome na boyi na boti na ngaba la police ndeto lubaka kabo s'abonner toujours na bongani ya média conseil na bino esala ka biso bien makasi merci ngawa bino la charmante mampata moi si sans hydroquinone to ebise bino biso ne makambo ti biso batu banda mambango o to kote bino tinet to kote bino tinet to zongeli nde makambo na biso la charmante alala epongi squaze ya kolamuka toujours na boss na biso bongani ya média mobali aboga hotel okumisi nzambe wana na mona les grands caméramen Deni mobala mulai wana pesa okakula ete nasi que non boko benga so bo bengi na zong sila bino bango sur les plateaux merci wana tokoka bona bongo te moi ba numéro ya téléphone et ça la moi bien na bato no so bazana posa conseil na bango na bato no so bazana posa kuta na plaisir aso na plaisir au couper sa numéro no ya téléphone ce pour dès quelques personnes ya couper sa mbote couper sa rapidité pour tozo courir derrière ngonga na biso na kamwe mibala kitoko lokwa abino bo 5 biso na ba PD bongo te merci na bino bolanda biso ya trop bo s'abonner kaka donc so bo s'abonner bo benga ba peine la bino esa ke omona sous plaisir omona sous mbanda na ngana na PD. Donc ceux qui vraiment vont s'abonner vraiment massivement. Numéro nanga eza 089 donc 243 na encore d'amboka. Ya Willy Moucheni. 89 48 18 219. Donc code d'amboka ya Willy Moucheni 89 48 18 219 na lingi bino ya mi. Na suka moi conseil ya mibalo balinga ba PD moi conseil ezanga te émission tout salaka na suka na to pesa moi conseil ezani na bandeko ba. Conseil la nina pesa na mibalo balinga ba PD franchement PD za muninga no mobali olingo sangsane nzoto pwani yo o détruire nzoto na o yepe nzoto ne beba balobi likata na libolo noke likata na likata esimba te usala ndeni conseil gratuit botika bye wana boyoki mama na biso plaisir wana tozongi na papa na biso Gracia na mama na biso Gracia ya lobi ke non ye vraiment nde makambo mama na biso grâce à numéro ya téléphone na bato baza posa omona yo ya posa ko benga yo biso tosisa ke émission bongo te moi conseil bon merci la chambre conseil nangiza ba vrai Joe ba vrai papa ba vrai tonton moni moi ça ma belle aka moi cité et ça nga passe ton rolinga moi so moi so tepe na ndako bali niti moi si lokola yimuda mepesi lisoko passeport ça veut dire que biso de tope ça ba passeport parce que grâce à nemo konda ba maman nga yoyo bi grand prêtre mère nga yoyo bon conseil nangiza botika bango boya
la babino maboko polele lisoko na ngai ya polele pour makata nyonso likata 12 plus 16 plus 15 plus 25 plus 30 plus 60 plus encore 85 plus soin nyonso ya ban États-Unis ils apona bino bon na suka bote na pesi mbote na ye moko mobala mwendo babwa mobile nanga ko lukete na Facebook pour okutete tubi papa bozoba na États-Unis mobala mwendo mbebo rose mobalo suno fiba bebo na santaka mobalo su likatane kotanga na ka pineke tina matrice ya bato bayoki to courir derrière ngonga na biso nyonso nyonso alingi a contacter nga na WhatsApp so le bien beta code ya mboko beti plus 243 so le bien benga ba ya Willy asola te maboko makako beti plus 243 97 83 550 17 97 83 550 17 moi nous avons la WhatsApp mais n'a pas normal et ça privé pour mon bal nanga merci merci wana to mona ki to zaki ebele o bolanda ki bisonde na lobaka ka moto no soza posa muna la charmante bo déranger nga makasi la charmante be mission ezate bona isa ka nombo s'abonner toujours na bongani ya média mobile moko ya boga aux en place au kakula été on mona les grands caméramen na biso Denis mobile mulai o yo sala ki non la charmante poazala na seul pérenne na bosani pe simbote là na bosani Cardozo Polo Daniel ceux qui na boa ki ote c'est que na zapena ingrate mon vieux Cardozo Polo Daniel na kati ya pont de Bondi muto akanga tous les 4 coins ma solo ya pont de Bondi oh nyonso na boa kite so na posa na boko libanga solo la kaka po eloko ngono lela awa mbongo na yo munoko yanga na oboko libanga merci na bino nyonso na linga bino mingi mo conseil na bino bo s'abonner beaucoup wana to telemi merci na ba invité na ngai ba oyo na bengseki bango ba yaki beaucoup plus maman plaisir a répondre à beaucoup plus na invitation na nga soki na bengi ye aboya kate babi mwana muyaka na te ya bana bangala o ba baswahili te o moni pena ke mwana muyaka o bana baluba te mwana muyaka pena ya solo ye yo vraiment topesi bino ba to lingi bino mingi merci